Alors c'était le quoi na simbi Bible boye et mai awa lobi nanga n'importe quoi. Afinga indenge to linga fingela nga afinge ninga. Kinga zama yo. Oh. Na fanda kana simana yo. Et non no tinda yo okinde ko senga mbongo le pongo na binu. Est-ce que no tinda ka yo kuna? Est-ce que ngai no tinda ka kuna ko senga mbongo le pongo? Makambo ye koloba aya ngwana. Oh na biso ezali kambo ya solo. Leki no afinga ndenge to linga tia nga afinga talomoni. Asimio na nzoto. Oui. Sambe na ngai. Kana ngaza muninga na ete. Na muninga na ete. Moni loyengi oya osala na ngai pe na sala yango. E masimbio. Na kosilie. Lelo. Na moni ya oloba mbanga pasi. OK wapi? Papa na soya. Oh, Emma alukaka kona monga Emma. Yema yake ko banga otebite yo sa mobile nanga. Oh na bizonga boy. OK wapi? Yo sene ba je. Na bizonga na yo. Bizonga na yo. On met ça va pas faire. Vela na. Zalana. Nasalioni. Zalana. Yo mekanga. Nasalioni. Na tunyozo mekanga. Nasalioni. Yo tikine nga mo to boma na kana a. Oke ko finga mobile na zendo muninga na. Muninga na. Tanga te na ko beto na. Kasiku soko lo bena ndo to lo bende buchu. Kai buchu ko ona lataka. Pa monya kibaba kwa buchu ba sibala. Keba na bangai. Bangai na. Bangai nasalioni. Bangai. Omni yo lo nga so lelo. Yo. Ela nga pesa biloko la shaka. Nini. Na ole lisa po lela na ene po makamisa suka. Ne pa oni ote. Pesa. Oluka problème. Bema kasi na ebisa. Keba. Omanya bebe na. Kolo yepasa mkono respecter nga fa respecter. Fa respecter ozoka. Ona la teke paquet te. Asa bebe te. Ozoka na bote na mwana. Boni weko. Ozo finga pendaku. Na classé na place na chena kinini ozo na ngolo ke finga kuna. Keba na kandi ozo boyini. Eloko na katsa nguta ya mukemba lo mafuna zongo na pikolo na bwakango. Ozo luka ne problème. Oluka problème. Mwana na respecte po agansa na nga na. Motema kude zo beba ngani okato bunda loko banga ikingate. Obanginga te. Obanginga te. Na kete ba chapela chena kingo kwa soki nini. Loko koma nganga na simbote. Na ko simbote. Simbanga. Simbanga. Soni. Na kate sengo mona ya rolia ngaiti. O mena ngapo yaki kuna desino ya kimobali nyonso. Na mimoni bilaka mobali ata pantalon tina ndaku na ngai. Na lakio. Soki ozo tika makam na ngai te. Soki ozo tambaka na kombo na ngai. Vero za mkuse na lopango wana. Tango na mtuna. Dana lakio. Bima mulanga mwa mwasi. Baninga baba bana yoka ba senta kayo. So ni. To fetete. On a bien sambo on a na poche na senga na somba secret. Non ko somba te parce que so na sombi secret et maluka to vante o solo li solo mo boze esengo pa nanga. Mais nzoka li soto solo li esengo te pa nanga. Yo comment yo sa mukolo. Yo comment le kotala ba je ya mona na mukete la cadette. Asa mona muke. Il faut yeba entre moi et toi et l'autre c'est un bon. Je te donne de l'argent, yo zo pesa ngai o yo pesa ngawana. Comment to comment tina niveau to c'est un peu réaliste maman. Au moins te ko bimisi ngai na ko kabola bino. Tasko lelo oyo ba bengani ngai ba zolinga décision mabe pona buzoba oyo memi entre yo na leki na yo. Na suki wa puisque na minute. Dis-moi. Je sais pas. Dans la cardinal. Na ebite ko vana nga kimie na mondo ngo mata ngai. Na bibo même mwana na bobenga mwana mukie. Soit disant mwana mukie. Soki no mwana ga mwana mukie. Bozo msepa mama na bona tata na baba ke mela mabele. Tango avandi na mikolo yeba ke yepe aza mukolo. Tabo kumsa mwana mukie mati sanga mafuta makasi kuna linga yoka mote. Parce que mwana mukie anga sanga na bakolo te sina efseke déjà. Donc mwana mukie fafa na ndako amela mabela mama na bango. Vous comprenez? Oh, famille a bengi pic mais so bengi mwana mukie. Aboni buzoba boyko, boni buzoba boy. Sia. Kande bo fanzi bongana kombo nanga. Sia. Ngayo na ye. Bolo bana sima mutu te. Bolo bana présence a mu. Ngana zana ngate me botanga tanga kombo nanga. Ya na présence na yo.
na absence na esalanga ata suite asoni nde elobisaka amutagala na bien ina mbali bowelela mobali nini yo ti yo kasi vraimen biso towoyela nini towoyela cardinal auti angola aa na bambongo mpe toobundela moto bokumisa mwana motu awela mobali to andenge moko biso mobali towela yo ça va merci na baréponse na bino esepelisanga makasi nayebaki te bona owelela nini mais lokwa bino moko boyebiki bowelela ngai alors tosolola lokwa bandeko siko tosolola siko lokwa bandeko elo nabengisaki bino mibale tokutana mpona tosolola lokwa bandeko premièrement merci nano na ndenge boyambaki ngai tovanda na bino esika moko tozala na bino ensemble biso parce que voyage na ngai baréalité nakutana kisasa bayibenga babiloko mais quand même bo acceptaki ngai nando pesa mbongo mais tovandaki ensemble nakoyisa bino en tout cas eza pasi mpo na ngai koya kokabula bato balinganaki nakutaki bango bazalaki ensemble ngai lelo nabimi lokola ngai nde tete ya séparation ya bato bazalaki ensemble en tout cas yango naye nano baba déjà bozwi badécision oyo ya koloba balobi nazala so ensemble na bino te eza mpe kaka nzambe moto alingaki ezala parce que na se défendre ndenge nyonso nasali tout esimbi te nayebi te soki bonda kowelela nini epa na ngai ngai nayaki bomba nga mais ekomaki ya baintérêt moko boye misu bokomisango lokola ya solo na kati na bino mibale nde boza boye motu natikala kolinga aza te pardon je m'excuse bamosusu tona ba na kati bocomprendre ndenge mosusu na bino mibale nde boza boye moto nga natikala kobimisa mona ngai oyo mobali abimisaka liboso ya mwasi ke nalingi aza te oyo amoni nakosi na eloko nalobi atomolamusaka bino nakosi écoutez nana te akosamize na bino te sincèrement honnêtement oyo akoluka koose kotyamusaki na lisu na ngai na kotya ye na misu nyonso mibale na osala blagi te tosalaki baje na oloba bozongo bablagi mais cette fois-ci ya blagi te nazalaki mal répété kuna to bandeko ya nyonso bafandaki bazokondane ngai oui c'est bon bochasse ngai c'est bon mais nzambe patikaka ngai te bato yango bazwi ngai déjà mpe nayebi esika famille na ngai eza c'est bon mission na bino ekokisa bino en bref toi yo bino mibale kaka lelo nde naoloba bobosana ngai na ndenge naoke bolukaka ngai te moto abenga kombo na ngai te bobosana ngai ndenge bobosana nyonso ya bafamille na bino ya bamama na bino nde bosangana bosala mosala na bino kindumba Oui. Oui. Emma. Bonjour. Voilà la personne que j'ai cherchée. Bien. Oh. Merci de venir. N'engana bingo même pourquoi? Na sai suni. On sait souligner, hein? C'est bien. Emma, ça fait combien de temps où yozo ibsanga kaka keno nyongango ate kenda kana batandako 5 mois. Usulala na bango tiba ibaki ndako rapita ndako bato. Ba fi wana vraiment na comprendre bango te. Na komya kuna likanisi même na pesa bango pour ya vie. Pour comme ko binisa ngayo yaka lelo na lembi. Non, ça yo nous tout ça kana babo 5 mois. Te zanga te yo songa na zuba décision na ndenge na ngai yo sepela te. Garantie aux oreilles combien? 6 mois, n'est-ce pas? Oui. Je crois comme na 5 mois, ça dit va tirer na moi moko. Mais grand frère na solole na bango. Na solole na bango mais ba apika même ba yo moyebi ndenge mboka mikolo ezokende. Emma. Oui. Mboka ekende. Même tu sois afa na ndako bato fa futa Emma 5 mois. Hein? Emma ta yo moko. Et en plus mboka ngo ye moko po tangela ngo université. Emma. Ola ndela ba sono le ba pesa mbongo po otanga. OK le ba ki ozo comprendre bango Emma. Regardez, nous vous a bien pour vous en ndako na bino moko. Bango na kopala bango apisi ba pe ba basi. Emma, basana musani nyango. Bon ça va ça na éviter na mona boka ba dimaka. Puis bazoni na pourquoi c'est. Voilà. Tu vas foutre na kata oyebité. Tala bato comment ko zo ba salarié. O mutu yebi ke fin du mois a ko zo quelque chose ko futa.
Pourquoi on battu le boss à la tête? Quand on a payé Emma, elle dit moi si moi qu'on attendait, on tiki bomba fan là. Voilà. Emma n'a dit ouais. 5 mois Emma. Makambo na chono kati na utanga gamfa wi. Tanga Emma. Ah oui. Tanga so moni simbite bimisa bango luka watimsucha nda kwa. Bon, wana funa sona na bango suna pourquoi? À vrai dire, ngana ke Emma to sona mo ke bana. Emma na zela. Oui, na ça le signe. C'est bon. Oh, yo pas que pas moko. Bon solo là. Oui. OK, na zela. Oyo akomeka. Kokanisa o ngana lobi na kosi ekosukele mabe. Cardinal. Kobenga ngate bosana ngai. Bosana ngai na benga ke kwa tusa débattre. Obeta Jean mabe. Obeta biso ba évangile ba topo. Ba nini? Biso obeta pic méchant. Oyo yo za Jonker te. Faut bimander. Le pose à la Jonker. Pose à la Jonker non comme Jonker te pour bimanager. Cardinal moi biso ba nani? OK. Ngana na biso ko tina lipo boya ya. Do esika yo za. Ndesika ngana za. Yécoute non mon écoute. Et si quand on a yo kozala tanke ki? Moi si na yo. Moi si non ngana lingaka yo. La cadette ngai na lingaka yo. Nga cardinal na bimisi maloba na ngai la cadette ngana lingi yo je t'aime. Nga. Toi la vérité tout ça filme. Ngana linga yo. Nga cardinal. Na bi la cadette na lingi yo. On dit makite. Te lo bano ko ndima te. Lo bano vérité ngana lingaki yo. Ngande na lingaki yo me on dit maki. Cardinal mo ko mo sakana ngai. O ko mo sakana ngai vraiment. O ko tina niveau ndo fansa ngana yi. Ndeni? La cadette. Na bien, oyela ki ndumba to yela ki dibal. Nyonso. Aboni boyko. Boni boy se tika no vanda ki ndumba ya o sala wan o kangami na mobali o ki moninga. Na se ye mbongo. Dibala o so luka ngate ngambongo. Ngaso ay na mbongo luka. Ngama ko luka bo lukete ngaso mbongo ya ko luka nga. Basenga na luka mbongo na luka libala te moni yo. Loka obungi rumba ki pic méchant o luka libala. Ke sukola bilamba ba jini ya makasi. Ke nika ba kete. Ke bose ba suli. Ngapa na osala te mbadalo chilobi me ye. Mbongo nene ko esili te na otikete yo. Asa koko. Yoana mbo. Yoana benga milo pomo saba joti. Na pesi maman andi raison. Ai bisengelo ko bitala omoni bino mbale bino bozo kase bino mbale boza kito. Makasi. Tala. Wa mabe moko na kosa te rire jamais ko bisa je t'aime. Et ou te pas la ngai na lingi moko na kati na bino. OK. Na kosa le rire on a jamais na vie nanga. Bon niveau na ngate. Même na classe pour bozaki. Cardinal. Tika ko aboni ko cardinal. Classe ni pemba classe. Niveau na nini? Nini? Ya kana mi bale. Ya kana butei msusu pona nga. Mama, muta komanda rezanga. Nga komande moko ya ngai sidi. Hein? Ko batia sakana batu ya cardinal. Sia, pesa ngai. Okomo sakana batu eza nini nango? Bon, elo na benga na esa bino ngwana. Na si to silani. Na kei nde na kebo muta mi kosa tala na ngisika na. Pe ko me conseil les rêves. Ya atamba la mo aboninga nza pesa ngamboti. Na si jour na boyeba kina sa pe kulu na mena na vana na ngola. Mutolande wana luka libala ngala luka ande mboko yo ndo ya. Ndo kende. Elo pesa sute ta pantalon. O sepelit. Nande. Et ça le bien. Nande. Ça coupe obeta mabe. Obeta ngo mabe ngeni na otuna. Yana etselo mo ngoko. Oninga sona zaki yo. Na azio zana ngo. Mena kangi kitambala tina mutu na olela nzabe pesa nga libala. Nyoto na zo liate na zo lela. Écoutez, le lote, le film est pas kata. Qui pique mes chambres ya wata. Ta mwana mukiasa ta lo ba. Tala. Em so tala ngana sonye. O même mukolo yebisanga na ta mukolo makasi. Ah oui, mais yé bien. Mais solo no kamo ki ndimbo sala yebia ngote. O yebi ki ndimbo sa te o sutukela mobalo wela le bala mama. O mo o yaki ko kutanga na kindumbo tikanga na kindumba. Melo no yebisa yo. Komeka lisu te mukolo mo fungula munoko na yo. Olo balanga ke no mukolo. Kane yo le. Ngape na le. Yeba ki yo pa mukolo ngape na mukolo me komeka kasu to kota na kade na. Ata mukolo mo komeka te. Na ola so ngala mutoto wa manyemo. So kanza mukongo na mukongo te mbala no suka. Kalelo kata.
ça là compte makayabo na bien te parce que makayabo so ezokota na kati ya chambre froide na nini na kati ya magasin fallait vérifier eza faute na yo nga na pesi yo faute omoni bamankana eza mbongo ya eza mbongo eza pasi mpona oluka yango carton mobimba ebunga ta yo moko carton mobimba c'est pas possible ezalaka te oh allo Flore oyebi ke bino bosala mabe makasi nga soki na ye avant bino toujours boyaka ka retard yebisanga na ta yo moko depuis 12 heures to comme déjà 16 heures réunion to sa erni to sa la réunion erni nazala na terrasse na vandi kutu na mwana ona sala na ye kuna babungisenga carton mobimba makayabu ya yo moko yebi souffrance biso mona na braza yo moko yebi carton mobimbe bungi nde naza na oyo ka kanda moko na bino lisusu bozoya te na tema na kende na ngai na kende na nga en tout cas réunion boso zo continuer ba biloko abona osepela na ngote ya solo na osepela te kande na lobby oh ezala te sko yo yebisanga nga na yo sikoyo na osala perte te mère bakura pe kota biloko pe bakura pe ezala te na vérifier ta biloko mususu to ebanengo ko yo vérifier na place ya makayabo pe sanga Thompson parce que makayabo eza cher koleka Thompson yo ko pe sanga carton Thompson na para makayabo ya il faut uzala ke veiller eza likama mbongo et puis eza manka liboso te troisième fois déjà ata babi mbongo wana kina kobuka na kina kolokota eloko neti ba 100 000 ba 200 000 ezobunga na bana otala bino ka boye ale bino bo bénéficier na fin du mois qu'est-ce qu'on appelle yebisanga kasi te toko yeba te yebisanga mère katanga mbongo ou bien mère salabo question réponse te mère okataka mbongo na salaire yango no bungisa po bakata ko mbongo na salaire bima kende na limbisa likama mbongo balimbisa soki ezali na ofuta ote yo okoki olimbisa ngai yebisa ngai yo okoki olimbisa ngai makinis position pesanga position ani boya ponga pe nazwa nakende nakesa makambo na kati ya ndako nakovanda kati nazelaka bino kamema ta yo moko basala bongo te mais yo kende kuno yebisa ye ok yo kende kuno yebisa ye oyebisoko wapi angola awa te angola se yaki mosino kuna to ndeni to buzuba na tuni ya mutune te ya se mabe na tuni mabe te place no pesa awa te faut tikanga na yo place eza na guichet na mosana yo oso baluki okuna oyi oki ayo moko te yo no vendre ça hotel na ngai na ngai obi ke ti okino changer fort zara bo te na bengani yo te na rappelon de place na ne kina ka stuni mais te ok te mais ya na okomela non sero na ebi na ko momo no skolo ko ba il faut kana poussa na ebi non bien tenter bonjour sir bonjour télémana téléma na téléma tu ma chaîne de ça qui chasse à boire courage oza gigolo mais je m'excuse mamsusu ok musika pamba ezaki omoto na vandi wana na otalo na omona elongi elobelanga mutu mona yebi ya omoni na pusani wana tuna si réellement tokoza mamsusu mona quelque part esili mona été so gigolo toni même pas loin de là gigolo sengo autorisation van ya na samba kikutu te mabenga na olakisa cardinal ke nga na pic méchant ici tokabona na lingi na kuta na mobile nanga asalaka na hôpital eza na Brooklyn DHK na Jackson asola bien vendredi passé on a kuta zaki na camarade ne jamais massacre asinga kana kabile yo ngabia yo zala boindeni alela ki au fort
Ay ngai nga cardinal no tiketi. No tikaete na bisaki nga na pic méchant. Nga jamais mobile mo ko yo likaka na vi na nga kada lipamba boy. Aki jamais. Tina li fobo. Bébé. Ah, tikna. Emma, boni boyko, boni. Boni boyko, alomba. Lomba. Sina kuganga ngati besi na utite. Boni boyko no sura na ngai. Ko simba ngati na so na ko jifle ombata. Keba na yo Tina ngai nini? We besi na utite. Pardon, kata no no bengo sima. Te problème te kata. Tina ngai. Tala, ezamba suka na yo. Te yo ko mona bat banani. Tari. Boni ko na boy. Masko tiyo lo bana. Ngala zo ka to singo sanga ba cares, comme to sa ba tendresse. Petit ngai besi na uti. Le type est pas architecte Taylor. Le nom on a bien. Tokota. Alongba kuna. Yo ko mona bat banani. Te ya bisanga na boni boy ko na mano zo simba nga baloyenge. Yo ko mona biso banani. Te lo ba yo ko mona biso banani. Te ye bisanga na so ko mona biso banani. Ko mona biso banani. Yo ka yo mbongo nyoso yo lingana na. Mbongo tu yo singa na peso no piao. Fanda na mbongo na yo. Yuko alongwa kuna na lo bati. Yo aso ba yibna ba iskinga chuko na mtima na ngai. Emma, mo biso de to zakato aba mbwate. Oki. To aba boni boy ko na lo bano. Pesa na mbongo asa ndombe. Pesa ngo. Toke kuna. Tokende wapi? Tala Emma, ko sasa nga ba jete. Ko sasa nga ba zonga na sima. Sasa nga ba jete. Pesa nga mbongo. Mbongo ni yo singa. Pesa nga mbongo saki na asa ndombe. Pesa mbongo te. Tokota nga pesa mbongo. Ngala mbongo. Mbongo ni na boy. No ma na mobimba. Na mbongo no nyoso. To kotiga to betima so tata. Longoli on pa no. Na mo mutunu esala te. Ta pichu na. Ko sema nga te Emma, tala. Na bitu ya. Yo la na yo bleni lambo. Emma na oboya buzoba. Boni boy ko Emma, ezali na ona. Tala, keba na nga. Imela nga za bien te keba. Nana problème na. Yo komo buzoba loko banani. Pitina ngai. Nini. Yebi ka bien nga na ya na o. Na ndenga mabo ya par rapport. Chako yo ya nanga. Uzate? Yo. Uzate Emma. Uzate alongba ko sima ngate boni boy ko. Na be to sala ba ji. Rit, ya to ke. Ko sima ngate. Keba na yo Nabi, nazali na ngambu tovana na Kevin Mwela. To solo la mena otala yo na omoni longi ya mutu na yebi. Sko na kokiti ya omoni na telemi na awa. Mama oza na Angola. Oui. N'Angola, na kenda ba faire. Mais ça fait 4 ans déjà nazo ke souté na ça ba faire na ngaka. Webi o jaenda. Bon, o jaenda déjà aveni oyo biso to sala ka ba faire. Loi commune. Là c'est biso to sala bandai ko sala ba faire na biso ne na o jaenda. Nzambe. Owe banga. Tala bien, vous bien pour ça ma cadis. Oui, bah. Nazo reconnaître Penzaki. Bon, là c'est moi mouké, hein, moi mouké te ce qui bon mais bon, au courant ba maman Gertrude. Bon dia. Maman Jésus. Maman Gertrude dans la place to banda ko kende ko sala ba faire. Maman Gertrude wana nde mutabanda ko yamba biso na ndaku na ye. Ah bon? Voilà. Oh mon na bi maman eze ya muto na yebi. Yonde mwana ye otobanda ko benga cardinal. Cardinal, ça voilà. Pourquoi on peut pas boyer? Maman, biso tuzokola te. Siko boza wapi? Ngainde, nga. Yonde. Bon maman za wapi? Mama kufa. Mama kufa hivi. Akufa tasimara. Abela makasi. Siko lo baboye. Makasi. Akufa bela nzambe na ngai. Ya solo. Yango wana tonga kufa avant kufa non a expliquer nga bon bande ko ne musuba saka na Kishasa. Yango mona équipe pour na luka bango mais
jour na kitaka awa na Kisasa bayibanga bakoli nanga nyonso na ba adresse na kati do basaki nanga bilamba ezana ba adresse ba référence bilo nyonso pesenga bayibanga alutongo bayibango nakoma oyenga bone na kokutana na fi moko amemenga na flat moko to vanda to amwe belé to sangisa bambongo to futela flat yango moni famille mama na luka tisiko na yebate na omona onne na omona ba onne nini adresse ya te référence ya te na telengana na ngabo non yozo yenga yoze pas d'acheter yo di maleka d'achat wana mama leki na yo azana nu viva za makasi mutu to sana e ba faire eza ye wana yo ebeske mama dasa maleka dasa zali ngai nazalaka na ye nasalaka ba faire na ye donc na ye bi place nga na ye zali ya ye bi place ye azali nga na ye na souffrir na Kisasa mama aza côté ni adresse ni wapi bon adresse na ye oza na téléphone na tika on na charge OK est-ce na lobi pas na okasi yo ebisanga pa nonga na oyepa na yo epa na ngai soko oke na matonge okomi na avenue Pozo numéro 22 Pozo avenue Pozo numéro 22 soko omi kana matonge otuni avenue Pozo numéro 22 nga naza wana nakokaki omema yo nde naza awa nazokende pa Yannick Filu oya fondation Filu artisto oui artisto yoka mikolo yebie samone beta mama kasi na ko masolene partout na ebité ya et ça li bien parce que azol kapé ba jeune garçon à côté ça bango na nini la fondation ana na zo téléphone rapide zo téléphone appelle son numéro parce que soko bengi même soko zwinga te so zwika artiste Filouana à collection place ngala zali on comprend zo téléphone moi na biso koliboye zambi na nga mwaso yo Patron a évité ce qui est ngapi na bima na déjà makobima non temene kolukande tofanda tosolola yes ya urgent toke tofanda tosolola moki nayebi ke ozobima yango mabina ozosala oyebi kozosala yango wana naolobani okamusa ngai emochange yo mochange makasi ekomi yokolanda nga ti place nafandaka komolukisa ngai to nini mama omoni nga na mwa mungala ya yo kokoka te okoka te ata mokie uta bafille mosusu bacourageuse mosusu omoni yo lelo obima te mama uta bafutati etamboli zelala tiela ya proche ya banda na kosiko mungata pamba yo a mungata te mama zelanga na ti uta ba ema msofinga nga ndoki mana tuni nanu dontolo baba okatea bafio bafutela awa eza nde bafio oui ba futela wa na comprendre yo na yana boza nde moko yo yebi loko yana osalaka ata mona lukaka ona biso ye matala botala boseke yo yebi no makambo ok ma merci mungata kokende na yo kotanga fio te kotanga fio ani ema na bombo mabanga yo bombo mabanga ema otaba ema ya chato yo bona kozala ngi omwindinga zana yaya ebelo atondi bwe mungata omoni ozotele mozoyaya akokate ozokiokovana na lupango nini lobanga te wanani elokotela omoni yo yo beto sisa na yo o chama ba duma la chama duma la
quand même. Fais pas lupango. Comment qu'on donne oyo so dondo. Yo soko fanda lupango. Lobanga te. Oyo nani? Mungata papa pambo mwana mwaso nzambe na ngai. Yaka toso. tosola ndozo kenzonga bozonga azaki olobene ni lo malongo lobene ngato mwa mwaso azibili lokola longba kuna lobana neza nini alobaki azalaki obimisa nyonso twana okozapenamutima moto tengali nayeba kaka oratianga deja makambo ebele yebisana eza nini yeka tosola deputa mosala ngai napunda attention yo matanga na yo bima siko tour oloba na delibela na yebeni tozoki osa wenzi tokisa wenzi ata ntango tozonga na ndenge mambolo bangeza ya solo tokisa wenzi tolamba biloko na biso po esisa biso apeti te za na kimia ko zo bango so tozongi yebisa ngai tolanda kunzeya na bango Cadette, mais c'est quoi les problèmes avec toi? On me raconte que tu es devenue une femme de substitution. Donc bakosi. nayebi nanga makambo wana te baloba nayebi nanga te po bato balingaka komona bato groupe te so bamoni kaka bato groupe seke kaka baya batieme seke baya bandumba. Est-ce que tu sais qu'il y a des murs ont des oreilles? Nazoyoka pe mingi. Malgré tout, tu me fais la honte. Ouizaki, nakata foyer na ngai. Ma jeune sœur, nakata masolo na na beta. Et puis, beta na non. Il y a quoi? Ya. Tinga na zabo na mwa mkiti. Et puis kolongwa nga so na longwa na ndako na boye na ngaka koloba. ekomaki la cadette abebisa foyer na ngai eboyeboye nde nalongwaki na nga antuka nga na mosi ni bando osimba nango te soki yo oza te aolinga te nga nakota na cuisine nasala eloko ya olia ekomi aokangi na nga ndaku aokangi na chambre là mais qu'est-ce que tu me racontes? ngwana kaka tiaya est-ce que oyebisa nga te comment? yaya naloba po lobaka nga nde nabebisi libala no na mwasi na yo. Est-ce que oyebi ke yo koya na yo awa c'est moi et puis tu aurais pu me prévenir hein? Est-ce que ozolinga oyebisa nga nini sikoyo ozolinga oyebisa nga nini nga naomona problème mwana ti esika nga naza kimia eza kaka kende oyo ozoyokayoka eplasa naza ndumba moko aza wana te baza bayaya na ngai basi tofandaka na bango esili bavike bango babima bakendaka na bango oteka nga nde natikala na batela ndako kindumba ngo tokenda kosala ngo nayeba te wapi nga nasala kindumba na vi na ngai na ngai nasali nayebi ata kindumba nde ezalaka te nasaleli yango wapi oyo bato baloba yo ozoyoka. Mais yo, comment on a posé une question? Il y a une dumba té, au comité au samba les dumba. C'est quoi? Il y a quoi? On va déjà que oyoka na tambola na groupe. Ndebi wo kansika ke groupe wana baza bandumba. Donc yo samba déjà les cambo éviter. Est-ce que on comment éviter? Yo samba déjà. Ah OK. C'est que nous comprenons quand même le logo. Nous comprenons. Donc tu te défends dans les cambos et on a tout noté. On a besoin de les cambos côté. Alors on va se défendre. Ah ok. Tu en connais quelque chose. Cardinal, où ça Nina? Comment tu n'as pas? On m'a dit comment on l'a. Voilà. Kasi mobile kimisa mandenda kuyiwana. Ngani ya kimsondo? Uganga? Na tunyo, ngani ya kimsondo? Ngai nde na kimsondo. Ugangelanga? Monsieur, arrête la bêtise. Monsieur. Est-ce que vous avez vraiment
ozwi bandumba na yo na bamakangu na yo wana okiotia bango na lupangu na bino ti ndenge ozalaka ema bafi moko boye so ndeni nzoka nde yo oyebaka likambo wana ozwa bamakangu na okende otika bango na lupangu wana bafandaka ya pamba parce que okosaki bafutela pwani banduma nini nakoloba mwasi obimaka na yo so bapik mesha na bino so banani bafutela nde na lupangu kuna do yo na ema bosangana bosala baventure moko boye oyo ayo banda kokosaki ema babasana bazofuta te baosasa nde nini mpo na yo tia bango wana bafutaka te yo moko oyebike bafutaka te me ozaka ema asala baventure na lupangu ema osama tika ema libanda makambo so ema loko mosala makambo na yo ndo osalaki ema asala makambo wana za pasi olingisaki bandumba oyo bazofanda na lopango kuna etatikisi na balinga na ye omoi kolinga bandumba nde ezala pasi bafanda na lupango na bi yo mpona bake place bango bafanda yo oyebi te